Bienvenue chez Ursule Botelwa TV, mbote na balandi nyonso o balandaka biso, mbote na bandeko nyonso oyo balekaka na chaîne na biso pona ko soutenir biso. En tout cas, merci na bato nyonso o ba commentaka pe ba emaka pe ba sabonaka na chaîne na biso. Alors bonjour, bonsoir, wana toyebi déjà et dépendaka kaka na air oyo o kolanda émission na biso. Alors yondo koyeba soki okozwa bonjour to okozwa bonsoir. Lelo toye na émission moko ya pasi, toye na lisolo moko oyo eza vraiment ya esengo te, toye na lisolo moko ya mawa, lisolo moko ya mawa makasi, seulement pona kolamusa peuple de Dieu, poto lamusa bana ya Nzambe. Epesi pasi pe mawa, ndeko na biso o bozo mona, auti ko bungisa vie na ye avant mariage. Donc 5 jours avant mariage na ye, ndeko auti ko kufa. Alors je vais vous expliquer comment esalemaki akufaki ndenge nini e bandaki ndenge nini. Vraiment epesi pasi likambo oyo epesaki pasi ezokisaki mitema ya famille. Alors bandeko nanga, il faut ko prier, il faut kozalaka na attitude ya losambo. Alors si vous êtes nouveau sur ma chaîne, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, en tout cas bo s'abonner, donc au s'abonner sur Zambalano ya liboso, au tomber na chaîne na biso, au commenter, au aimer, au partager et puis au s'abonner. En tout cas oza vraiment boye malamu na chaîne na biso. Et na lingi na signaler bino ke na chaîne na biso awa to fingara batute tolobaka mabe ya bato te, toyaka kofinga bato te, toyaka koetale ba vie privée ya bato te, mais o biso toyaka awa, toyaka kaka koloba vérité, toyaka kaka kota information na biso, toyaka kaka kopesa ba news o ya malamu, toyaka pe kopesa ba news o ya mawa pona elamusa peuple de Dieu. Alors ndeko na biso oyo a perdre vie na ye, ndeko na biso akufaki 5 jours avant mariage na ye. Nini esalemaki pona ndeko na biso oyo akufa 5 jours avant mariage? Tolanda bandeko totia ba j'aime na video. Ndeko oyo famille na ye ezalaka mwa pasi, famille na ye ezalaka na mwa ba difficulté pona kobala, quand nde tozalaka toyebi ba famille musu ezalaka donc na molimo ya célibat makasi. Na famille na ye babalaka na mwa difficulté, ezalaka vraiment difficile pour que mutu azwa libala na famille na bango. Alors ndeko o nzamba asalaki ye grâce, azwaki libala, nzamba asalaki ye grâce, azwaki vraiment libala na ye na kimia nyonso. Balingana na mobali na ye depuis kala, babandaki chéri na mobali na ye kaka ndenge ezalaka, babandaki chéri na bango na pasi, mobali azalaki kutu na eloko te. Mobali na ye azalaka vraiment na eloko te, mbongo te, na pasi, babandaka vraiment na ba difficulté quand ezalaka na ba chéri boyebi, eza ba couple musu ba uta musika, babanda na ba difficulté ti nzambe pa pamboli mobali azwi mbongo ba yepe babalani. Eza pe na ba couple mususu basi musu bakutana na bona mobali déjà na bozwi, akutana na mobali déjà na bozwi abalie. Eza ba réalité ya vie. Mwana mwasi o akutana na mobali na ye azaka na eloko te, mobali pena azaka na eloko te, nzamba pamboli malembe basilisi ba classe ensemble na mobali na ye, mobali asilisi classe, mobali bandi ko luka musala, bandi ba coup de main, azaki kaka ko vivre na chéri na ye oyo. Abandi ba coup de main na ye, mwasi pa sambelaka na ye mingi akendaka ba prière, atiaka pe chéri na ye na maboko ya Nzambe. Ka ande Nzambe na bolingo na ye, Nzambe alalaka te, Nzambe asala grâce, mobali ayeki kozwa musala, mobali pa azwi musala, babandi lisusu kobunda na vie malembe po bazaki na vie ya musala te, tant mobali azwi musala babandi siko koluka pe ko améliorer moi mukie. Alors mobali ayeki kozwa mbongo, azwi likanisi akende ko fiancé mwasi na ye bandeko. Atali amoni mwasi na ye baumelaki, atali amoni mwasi na ye bolamu elekaki ebele, amoni mwasi na ye asiportaki na bapasi, mwasi oyo azalaki na ye panda ba moment oyo babandaki kotanga, mwasi asiportaki ye, mwasi oyo abimisaka meme mbongo na ye po asombela mobali mwa polo, mwa Lacoste kaka ndenge ezalaka. Mobali ayaki kozwa musala, akei ko fiancé mwasi na ye, akei kosala prédote. Bandeko basala pe prédote pe ya kafu, prédote pe eleka pe kitoko. Wana bomoni o natie motema, natie bino cœur brisé wana, na se wana bomoni eza invitation ya libala, do bakabolaka pe ba invitation.
Predote leki mobali pas zu facture azwa facture ta zu facture ake na ngoti na famille na ye abandi pe kosomba babiloko na libala malembe bandeko mwasi pa aza toujours ko encourager mobali akendaka toujours kune pa mobali akei pe alali azongi akei bake pe osala basha basombi biloko akei alambi en tout cas atikala kokanga mobali na ye na mwasi te o ayoka ta banungunungu rien o amona ta o mobali baplibi rien amona ta message ndenge ezalaka eloko moko te bandeko mwana mwasi oyo atikala kokanga mobali na ye na message moko ya bolingo te atikala kosuspecte mobali na ye te ke oyo atrishaka ye oyo boye asala yango te donc mobali na ye azalaki fidèle vraiment na mwasi na ye mwasi mpe azalaki fidèle na mobali na ye mpo bautaki na relation na bango mosika bandeko mwa mobali oyo ake pe kotika biloko ya libala ake atiki biloko ya libala il fallait basala mariage coutumier ezala coutumier vendredi samedi civil na religieux bandeko boyoka likambo ya pasi mwana mwasi asala badepense na ye mwana mwasi akenda luka tailleur basombi mpe bilamba na bango oyo bakotonga na mobali na ye famille mpe sombi bauniforme ambiance ya famille kaka nde ezalaka oyo makemba esi bato ya mboka mpe bauti mboka baye na babiloko nyonso mpo mwana na bango azobala coutumier religieux civil donc ye azobala vraiment mariage nyonso ndenge ezalaka complet famille bazaki na esengo bandeko ya mboka mosusu baye sali mpe si bazwaki biloko nyonso ezalaki deja ekoka ezozela kaka jour ya rendez-vous pour ke makambo nyonso edemare bandeko tokomi kaka lundi na ntongo bandeko nanga libala fale ezala vendredi lundi na ntongo ndeko na biso azwi transport akende kosala bashaka nde toyebi so moto azobala babiloko esilaka te okolobake nasombi biloko nyonso me ntango ovanda otali oraisonne eloko boye nasombaki te oluki okendeli so oke kosomba oloba nasombi biloko nyonso ntango ovanda oraisonne otali yebi eloko boye bato babala bato basala bafeti ya libala baokomprendre makambo na oloba osomba pa biloko no nyonso bosombi biloko no nyonso movanda ka oraisonne eloko boye nasombi te eloko boye nabosanaki mwana mwasi alukiaki mambangu ake kosomba biloko oyo ye abosanaki azwi taxi bandeko mwana mwasi asala accident akufa sur place ntango naoloba na bino akufa sur place akufi sur place eza te ke bamemaki ye na hôpital après ake kufa akufa sur place na accident asalaki eboma ye mbala moko donc directement ndeko na biso azongisaki molimo na ye epa nzambe bandeko eza lisolo ya pasi epesaki pasi na famille epesaki pasi na mobali oyo alingaki abala mwana mwasi oyo tous les dépenses basalaki ekendaki bongo na mai pasi nyonso bamonaki ekendaki na mai bane nyonso oyo basalaki ekendaki na mai ndeko na biso azongisaki molimo ne pa nkolo libala oyo ye azelaki pendant longtemps atikali kolata ta anowana te atikali kolata ta robe oyo ye moko atongisaki te asalaki accident akufaki yango na ye kointerpele bana nzambe bandeko ntango osali likambo zala na batitide ya priere tomona bato mosusu aobala ake kokota permanence ake retraite mpo libala ezalaka na bakomba ebele surtout soki famille eza na molimo ya seliba libala ezalaka na bakomba ebele eya na bato mingi bazalaka aobala sisi biloko ne nyonso avant 2 semaines to 1 semaine ake kokota retraite asakrifie nyonso na maboko ya nzambe bandeko ntango osala mariage na yo zala toujours na batitide ya priere ntango osala bavoyage no zala toujours na batitide ya priere likambo oyo ekomela biso mingi soki oza motu oyo olandaka baémission na nga omonake nasali likambo ya boye lelo te makambo na chaîne na biso ezokota mingi eza kaka omona motu abandaki kovoyage fala voyage akufi eza kaka omona motu avoyageaki akei na voyage kuna batieli ye poison akufi eza kaka omona motu avoyageaki akei na mboka na bango mo bayokeli ye zuwa akufi bandeko eleko eleki nzambe eza te il faut toujours prier osala libala na yo komemama na loyenge te ntango osala libala na yo luka elongi ya nzambe na bosolo luka vraiment elongi ya nzambe
kota même ba permanence, kota ba sala ba jeune, kota ba retraite pour on ne sait jamais. Tant to balaka ezarana ba tebele ba sepelaka te ndeko. Tata mwasi abalisaka bana ete. Tata mwasi bana ba balaka te. Oza si tata mwasi wana soka zana kindoki au sepela yo bala au sepela te. Mama kulutu bana ba balaka te. Oza si mama kulutu wana soki azana kindoki ako sepela yo bala ako sepela te. Bandeko na nga tuluka nzambe na ndenga solo. Toluka nzambe na ndenga solo elingi koloba teke mwa mwasi akufi po alukaki nzambe te. Toyebi te nini oyo ekomelaki ye. Toyebi te relation nini azaki nango na nzambe na ye. Toyebi te distraction nini oyo ye akotisaki pembeni ya mariage na ye. Diable azaka mutu moko alukaka tala, azoluka tala na moma nini oyo ye akoyiba, na moma nini oyo ye akokota, na moma nini oyo ye akokota pour kasala ba makambo na ye, moma nini oyo ye akokota pour ka détruire. Bandeko, il faut toujours koza na attitude ya prière. Osa likambo tika nzambe, tia nzambe na base ya nyonso. Ndeko na biso o atiki mobali o alingaki mingi. Ndeko na biso o abanda ba démarche ya mariage na ye kala. Ndeko na biso o alingaka mobali na ye na pasi, bavandaki na pasi, bolingwa amour scolaire, basali amour scolaire, batangi na pasi, babanda kala. Azaki mutabuka mbuma ya o alonaki. Azaki muta sepela na mobali na ye. Azaki muta sepela na libala na ye. Mais esimbaki te. Ndeko na biso azongisaki molimo epa nzambe. Bato bautaki mboka bayaki biloko nyonso bayaki nango. Fale koma ya fete, ezala ya fete, mais biloko wana ebalukaki ya matanga. Ndeko na ngai yo okutombe na video oyo. Ndeko na ngai yo okoti na video oko bomba yango pona yo moko te, s'il vous plaît. Partagez vidéo au pona bandeko mususu. Partagez vidéo au pona bandeko mususu bafongwa ma mémoire. Partagez vidéo pona bandeko mususu babakisa toujours babakisa penza dimension ya losambo. Osa likambo na yo matisa dimension ya prière ndeko. Osa libala no matisa dimension ya prière. Diable alinga libala te. Diable alinga libala te yango diable abundisa libala. Soki ba resir yo bali yeba ke ba bundisa yo kota mabota. Soki ba resir kota ba resir, soki ba resir yo te o bali yeba ke ba bundisa na mabota. Soki ba resir yo te na mabota yeba ke ba ko bundisa yo na finance. Bandeko il faut ko luka nzambe na ndenga solo. Ndeko na biso a perdre vie na ye kaka boye. Ndeko na biso a perdre vie na ye kaka boye tanga zakine célibataire. Tanga zakine ko saba projet libala te ndeko akufa kite. Kaka tango batamboka baye. Kaka tango batebele bayebi. Kaka tango ndeko a partager ba invitation na ye. Ndeko a futa mbongo a sali bandeko. Libala ebongwa makiko lela. Esengo ebongwa makiko lela. Tika nzambe apambola biso. Tika nzambe abakisa biso lisusu makasi wana ya koluke longi na ye. Tika nzambe atsa biso lisusu fox apesa biso su makasi ya kozala pembeni na ye. Nzamba longola distraction na banzela na biso ekozala malamu mingi. Ba projet na yo oyebisaka nani ndeko. Ba projet na yo salaka oyebisaka nani. Oyebisaka nani babi mutu mso kozala na yo ozolia na yo oza na ye pembeni me ye wana ka mubomi na yo. Ndeko akufi na accident. Ndeko abimaka chaque jour abimaka kufaka te. Ka libala vendredi ndeko na biso abimi lundi accident juillet akufi. Batu msu na mutuka wana bakufaki te. Batu msu na mutuka wana babikaki. Kaka ndeko na biso nde azongisaki molimo na ye pankolo. Eza pasi bandeko na ngai. Tika nzambe azala na biso. Alors si vous êtes nouveau na chaîne oyo, au s'abonner, au commenter, au liker et au sala malamu mingi ndeko na nga. Yo oyo kutani na video oyo. Ndeko yo oyo tombe na video oyo. Kobomba video oyo pona yo moko te. Kabola video oyo na baninga ekozala malamu mingi. Ndeko masola buzoba kaka bino bo kabolaka. Soko moni kote ba publier mutakala mutu wana oke o partager. Soko moni video ba publier bo lumbu ba publier ba nzoto batu wana oke o partager. Ba video ya ko partager yango po elamusa bana nzambe. Ba video ya ko partager yango ndeko. Tango koti o s'abonner ko hésiter te ya ko partager. Tango koti o tie commentaire ko hésiter te ya ko aimer. En tout cas to partager vidéo to s'abonner et ko sala malamu mingi. Merci na batu nyonso o ba pesaka biso matoi ya koyoka biso. Merci na batu nyonso o bazoka temps ya koyoka ba émission na biso. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Bisous. Bye.
bye. Bye.